Kendele ça. Soleh, betul apa tu kamu coba tu tetap poli payah. Kala limite ya mai ezalaki awa exer okitande ekomi biso tovandi na komi na Selembao na balabala matadi na se ya mai susi toza nango na leta atala ta biso na se ya mai awa mbula ezobeta makasi mai ezowita likolo ya makelele ezokita ti na se bata likolo baza na mabulu te soki mbula ebeti mai nyonso ekiti eyeli biso ti na bandaku soki mboko ezalaki malamu na bato ba pemeni na maya me basala bango ba mama na ba barrière awe ba mire ba tonga ba moelon so ba tonga ba moelon aba ozana sekita makasi ba misandi musuto mona meninge sala mate osana kana ba konza mboko na biso il faut batala rapper partout biso ba congolais donc on est ensemble to ba congolais biso nyonso ezateki likambo ye na ba panzi musu ba limete ba wapi ba soutenir mais biso na Selembao suivant o ekomeli biso aider biso po ndeza boto ke classe te aider biso atana loko ya kobongisa esi ya kolala ezate makambo to mona so ça par exemple oyo na bachango côté kuna mais to mona ba nini chef de l'état tine délégation to bourgmestre to gouverneur boui mais vu que ça na ba Selembao côté le kwa bayaka te moi ba bachango ka ezate soki mutu soka kufi awa l'état ko charge donc kufa nanu e ba balinga muta kufa boso muzina kufi te ba yatia donc faut muta kufa l'état ta la biso likambo tozala ngona pasa mbula balabala eza ya tout droit te balabala eza ya kobuka na ndambu babongisela biso nzela ya direct ya tout droit tokoma na carrière ndenge baninga na se bakoma mama Brigitte a ozosala nini bilanga papila te ndako ekeketa mbula ndako eketa mbula ndako za yao ngokosa biso ya solo papa ndako awawa yango batoli yango te batoli yango na lola eketa mbula ndako oh mbula memi ndako na ndako solution zosenga boye tracteur à koti ayi ko sala musala ya kolongola zelu soka longoli zelu akendaka nango te amatisa mati bangomba ta omule ko banda zongi susu plan abandi ko déranger biso en tout cas vraiment l'état lukila biso solution on lego so sala ba inondation za susu zelu eleki mingi makelele atombwa mingi likolo mai ebongaka na se botalela ngo na se biso to comment otalela mai likolo boye alors tant mbonge ezoya moi to résister zati basunga biso bapesa biso ba place to ke no bikisa ta milimo na biso nengi bambulu ezoya biso makasi zele matibo soki ya mibale to ko kende wapi na bana tala nengi mai komi na porte ndako to komi na bankelu suis-moi tu vas découvrir la crème miracle c'est un bon dodo. Chérie? Oh baby, tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, je sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, j'ai gardé une fraîcheur toute la journée pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Mais je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, d'accord. Daniela yo vandi ozosala nini po rense bino na mama kwa Daniela Je reste non maman. wapi ya na wewe Encore tu connais. Péssimo.
On a uzoa te ya mobimba oyo koko sunanga na vivre la bena zala nango aka pema oh nyonso bakiti ela oh bakiti na ekutu eza te mpo na yebima ta ça ne va pas donc topedre nyonso pena ya biso awa tala limite ya mai ezalaki awa eser okita nde ekomi souffrance nyonso ya biso ebeli bana baza na bilamba te olata nini klase bakati biso kongo klase tokendaka na uniforme bana bakati klase topedre nyonso bakiti wana nyonso esi ezindi na potopoto moya kosala autrement eza te tala limite ya mai kote suki donc itopedre vraiment pasi vraiment tala limite ya mai na kati ya ndako kote tv evandaka na kote tv esuki kote mai esukaki heureusement nakimisaki bana na bana 5 na welisi kokimisa bana le reste na zonga na ya kozwa kelke biloko na kuti porte esi ekangami moya kosala autrement eza te na kimi 5h du matin 6h toye porte ezofungwama te toza na pasi toza na commune ya Selembao na entrée ya Sana avenue Luzumu okiti kaka na mai na se ya mai nde tozobika souffrance oyo mama Denise ya kero mama ya bana yoka mawa na Selembao pasi eza makasi apesi yo merci mama motema ya mawa biloko etepatepaka likolo ya mai ndenge eza wa biloko nyonso eza likolo ya mai ekiti oyo porte tala limite ya porte na kote mai esukaki en plus mai yango ezokende te mai eza kaka na kati ya ndako tala bakiti eza kaka na se ya mai Donc à tozali na ba mama wapi lopango oyo ba sibil conséquence ya inondation ya mula oyo utai koleka. Alors na olingala ba mingi ti tozali na moko azali ba propriétaire ya lopango oyo to ba pena roswana ye. Mbote mama kombo na onani a tozali wapi? Bonjour papa, kombo nanga mama Rageli. Professeur donc benga mara mingi mama na Nora mwana nga liboso. Toza na commune ya Selembao na entrée ya Sana okiti na se côté ya mai na ngambo ya Selembao. Quartier na ngoni. Quartier Kulu. Oui mama na Nora. Oui. Mama na Nora tokuti yo awa wayebisa biso ezalaki ndenge nini na inondation oyo bozali frappé gravement comme ça. Ezalaki vendredi poto tanela tongo ya samedi na ba 2h. Mbula ebandi na bimi na bandi kotoka mai comme habitude Congo mai passe. Tangu na toki mai na silisi papa zo kanga lupangu mai bandaki ya lupangu ya balabala ezokota lupangu. Tangu na sentir mai na simanda ko bandi ko ya ebele na lamusi mwana nga liboso nga binora lamuka mai bandi makasi. Mwana boyi ko lamuka. Après avoir Saint-Esprit que lamusi mwana
abi mama tina la muki bena uti pa ba masara locataire na nga enda ko eza yango moko akekuta bango mai scandale pavement ezomona na te na zwiba na kimisi bana pa ba voisin na likolo na biso tango na kimisi bana pona ya kozonga tozwa quelque biloko trop tard to kuti ba porte union ceci kangami kangami na nini na mai potopo do mai mbule beti potopo to kanunga ya no moni ba terre jaune boye ba mai to zangi place ko lala to zangi place ko vendre to perdre nyonso to bimise le côté à part mon limo na biso bato nde to bimaki. Alors cause dango et que cause la nini o ezo frapper bino eza pona nini. Selon bato mayele na ba raisonnement na biso makele la za na posa espace olobi selon na raisonnement na biso na bato mayele bayaki kotala balobi makele la za na posa ya nzela ya munene lokola biso totongi bandako bakota ba rivière alors makele le tomboki aza na posa to tikela espace na ye po ya lekaka na lombango tango ye akuti espace eza mukie ale akoti na ba lopango asali ba inondation parce que nzela na ye eza mukie soki tracteur ya kaka e utaka venir landu kuna na se côté mokonza mboka salisa pont bon ba tracteur ba utaka kuna ba matiti koto soki ba inde tozaka sauver donc ceux qui bazo continuer ko ça la suivi zelu bon le gozo sala ba inondation za susu zelu eleki mingi makelele atombwa mingi likolo mai ebongaka na se botalela ngo na se biso to comment otala mai likolo boye alors tant mbonge ezoya moi to résister zati tracteur ye defo na 2024 to yango to sufaki moi bien 2025 lokolo yete to perdre nyonso à part mon limo na biso mteza abo moi à part mon limo na biso mteza abo moi mama na Nora yebisa biso souci na yo ezali nini pe ba konzie kolo ba rolanda yo basima nini ya motuya oyo utie pa na yo. Merci papa journaliste pas sur eza na motema na ngai marge na zoloba po tant que mama na ofinika kaka naza na pasi moko biloko na osomba soki na bungisaki mwana na lingai na somba ita ta na Europe ata na Asie na lingai na somba te souci na nga mokonzi mboka ya kozwa contrôle ya awa olobi mokonzi mboka tinda bato ba kozwa contrôle ya côté ya maya makelele nga commune ya Selembau na entrée ya Sana bakiti na maya makelele toza vraiment na pasi neti to perdre boye na minute nga na sasu na lupango tina olala wapi tala mai na kati boye mai banda mbule beta le samedi tozo kende une semaine mai esi la raté na ndako tolala libanda likola bazelu wana to tandana bana tolali likola bazelu ti tolala libanda tozo lala wana pas nyonso po tozo Nora oui na Nora oya landi Nora bango 5 na maman 5 enfants tozo lala ka wana likola zelu soki mbule bandi to ko senga pa ba voisin ba bomba biso na tongo tozonga ka wana po to na place okende te toza vraiment na place te bana ba ok classe bazo kende te parce que bilo na bango nyonso ba perdre ngo na kende ko senga na école soki moyen za baya na bilamba ndako balobeka ba ko renseigner ba sengela bango ba uniforme ezo sala nga passe ezo sala pasi tozali na lopango epa ya mama Nora wapi akute na likama ya mbula bana bazali ko kende kelasi te alors na osepela la sola tana mwana moko wazali mwana classe to meka pe robeta ngane mwa li solo e osala pe biso ma plaisir yaya pusana tozali pe na moko ya babité à lopango oyo mbote papa yo mona nani mwana Manora mwana Manora komona yo Nora Nora ne yo ngande Nora OK classe te to OK classe te poani ba uniforme baby nyonso teke ba uniforme no sekei ouais ya solo biloko nyonso te baby biloko ya bilamba yango to bimisa. Alors betela biso li solo ezalaki na ndenge nini lorsque catastrophe naturelle et baki na ko frapper pa na bino c'était comment ezaki na ba désert to la mukaki na butu mbule bande ko beta to na bimi libana okuta ba papa ba okanga nzela nalingaki nalala po na bia te loko comme ça mbule za makasi nalala te po to bande ko fanda kuna likolo temaki ala biso déjà mai bande ko bima to lali pe na butu boye to la muki mama nakuti mama abande ko toka babidon abisinga Nora kolala te loko mbule za makasi osutuka ndeza be mpepe bando kota tina kata nda kufanda kana otala bana
ayo yebisanga moko ayo kota ndako na oyo kamalili ayo ko changer bilamba ayo kota kuna sande timo ko nimba na yebisi mai libanda ezebele makasi pa ba voisin na biso kuna e matiti likola sima nda yebisanga eyo kota kuti na ndako na bango ndepe minute otango tota ba voisin pe ba ipa na biso kuna mai pa na bango ekoti minute tolo ba kepa ya bango pe ekoti to pe pa biso pe kuna e banzo kota tonto banzo kimisa bana balala na sie wana tola musila musema bo kima bana mai ekotela biso na ndako mai ya makelele epandi na sima na biso ekwesi mir ekoti epandi mir ya ndako epandi mir ya ndako na ndenga sima ekwelanga batoli nyonso ebukani pe mai ekote nde na kati nde tokoye kozwela okoma te otanga wapi na collège Saint-Jean-Baptiste comme la classe ni 3e humanité. Aux 3e humanité, Bakonzi Kolo, gouverneur de la ville, député provincial, il y a commune, il y a Selema ou Oyo Babita na Bino, Bazali Bongo frappé na inondation. Et Zana Elenge Moko, Oyo, jusqu'à présent, Azali, Kokende, Azali Bongo, qui la cité. Alors, tu as dit que classe Azali Moko est venu, qu'on prépare les Azali Bongo éducation, Yabana. Nora, message na yo nini ya motuya. Oyo ko lancé par Mokonzi Kolo, gouverneur de la ville, na ba député oyo bo vota, ba mama bino ba vota na isika oyo. Mokonzi mboka sima nini uti pa na motuya. Ase la biso ka ona oyo komeli biso aider biso po ndeza boto ke classe te aider biso atana loko ya kobongisa esi ya kolala ezate. Ola libanda. Oui tola la ka libanda. Ya solo. Oui tola la ka libanda to finira ka badra maputa to pola ki to tanzili ko batol. Bourgmestre ya komi awa. Non te. Député moko ba vota. Mutu moko te. Gouverneur de la ville. Mutu te. Chef de quartier. Ouais, chef de quartier comme Tayaki. Ok, merci, le message est passé. Merci papa. Nazana ba ike o bazali babitant ya quartier oyo bazali frappé na inondation. Mbote ndeko komona onani? Ouais, mbote ndeko komona Rigen. Ndeko Rigen. Ouais. Atona commune quartier nini? Tona commune na Selemba na quartier Inga. Quartier Inga. Ouais. Alors, yebisa biso awa bozo vivre vie nini actuellement? En tout cas, ndeko a visa difficulté, na difficulté makasi. Visa difficulté makasi tande ti mambo ile kia. Donc mystique. Ah non la liboso na ba maizate. Maya nini? Maya melala te donc maya bimara souté depuis 2014 style le maya bimara souté. Moi ba sous nem de sauver biso amoni a pas au monana. Sous c'est là qui on a de sauver biso mais ndo na soit maya ezipi maya wana donc il m'a plein. Donc na miso to sokola te monde na za salité. To sokola te pas sur la maya te. Donc mystique. Bete biso li solo na mukuse. Ezo senga nini pona awa wabo vanda calme sur le plan technique de bametali courant etali régie des eaux na makamo etali sécurité habituelle la bino bozo vivre même la quartier sur le plan urbanisme et senga vraiment nini awa. Bon premièrement awa courant ezaka nango un peu bien courant pona le son bien kuweza mabesike na kosi kuweza nango bien mais a problème ezande ya mai et puis koto trop insécurité zebele insécurité za rebelle surtout mingi na la police ba policier ouais ba policier madame nakuta na kulu netinga madame nakuta na kulu na mais nakuta na policier tigolo baboy ouais franchement ils sont vérité donc madame na kulu na policier ouais madame nakuta na kulu na mais policier pour policier abota téléphone mais kulu na soka ye na 2000 francs na kopesa yenga na tena 1000 fois to lekani calme mais policier alinga détruire nyo surtout za nango donc ndenge ba yemba ke population za na doit ya ko sécuriser civil na biloko na mais vraiment comment ko détruire comment vont ko détruire donc tonyo comme ya mabeza vous mebele ya mabeza vous mebele donc awa insécurité tout d'abord insécurité et puis ndeti ngena na mona ngena ba mboka mususu makambo to mona so ça mais par exemple oyo na ba tiango côté kuna mais to mona ba nini chef de l'état tene délégation to bourgmestre to gouverneur boui mais vu que ça ba selemba côté le ba yaka te moi be ba tiango ka ezati mais le ça passe ezani niki makambo depuis ça la maki ana biloko ebele bébé awa ebungi monsieur kundami na sa mai jusque là ya libota la famille basé belé au juste est-ce que 10 secondes de ba monsieur ba okende wapi
petit na biso moi c'est on a chike na mincho mambo esili donc atanga sute po biloko tano tangela et a sute biloko te kundami alors baki na mbongo na bango peut-être kundami na mai ba éponge quand nous omona wana omoni pavement qui na se et a sute donc il m'a rempli ça mabe. Donc ndeko regen ceux qui na comprendre au bien le biloko moko na tangu ceux qui na tangu mais ba kondu ba tini même délégation na bango pona ko kende ko rendre bango visite mais awawa ba kondu ata moko ayete ata moko zate. Alors pour na zo mona ngo injustice oui injustice pour ndeti ba makamusu c'est le kaka ba makamusu le kaka na ba télé tout le monde avait monsieur Pele Karabanini ah personne télé même voir même si na ba Congo ceux qui ba leli que papa biso aboyebo ceux qui délégation boye baké ba rendre visite qu'on a mais biso awa depuis marambo le kaki to que une semaine une semaine déjà depuis mbula o et ça ba donation jusque là ata mu kontimoko azati o akuki goya ko soutenir bango la likamuke même si na aide moko boye ke bolongwana aboko ma place intel ou bien biloko ebungi boye to sala boye jusque là ta mutu moko na été donc il peut ça vraiment passer. Alors message na yo pa konjo ba yolanda yo ba simba nini uche pa na yo bon na aussi na ba konza moko na biso il faut battre rappeler partout biso to ba congolais donc on est ensemble to ba congolais biso nyonso ezateki likambo ye na ba panzi musu ba limiter ba wapi ba soutenir mais biso na selemba au suivant même si faut na biso que c'est injustice pour ani même si maman ba police côté to lobela ngo ba lebele la policier ouais ya koto c'est côté oui to lobela ngo to lobela ngo même si na ba chez no nino top Congo oui top Congo to lobela ngo solution zo amati solution zo amati rien solution zo amati jamais on vivre na kimia ba ça ka ndenge nini mo soki to lobi ba e ba changer bilonga la police mususu ba police na pe aba oya ba créer ba base na bango e komika bongo na sens wana donc jusque là vraiment awa makama mabe ezebeli bozomona makama mabe ezebeli na ba mbila cha bino malaise ngana biso mamba soloti na kosa pona zoni nyoso zoleka koto eza mabe donc koto jeune tout aza kuluna koto biso koto 21h soki ndeto sona boye soki mega na ngesili même si ba 21h na kota mega te okosi na la so mamba soloti makama na lo batona mais no bimate okende kutu wapi kawawa nzela mukele nzela kisasa nzela mukele le tati okende wapi so sana ndako wana zaka na pale surtout so ba yoka ke kulune bunda maki kulune bunda bango ba yati mais so kulune sili yebisa biso est-ce que nous bunda ape kuluna bon yo motaka bilongi o wa boga ouais si kuluna na ngizula ngoni ah bunda ate hein ngana za livreur simplement livreur na travail pas ben ndié donc na za livreur ouais na za jeune courageux donc na bande moi bien osom kuluna ozana loka bo ozana ngote le bagay ya bota mais so simba à l'aise donc koto ndeko na kana biso vérité que koto mama mabe ezebeli osomona ta la famille ba souffrir ouais ba okende siko nora ke classité ah ke ndenge nini ba uniforme poli ba ça que donc nyonso ba kaye bebi nyonso tout ya bango ekei alors siko akobanda siko na nini boye bisabiso. OK merci to me rappel ko sola na ndeko mona mai ndenge ni kimia ndeko na papa komona yo komona ngai Ephraim na vana venu lusumu ka awa na bota likolo ah bo dinya na mai ah papa ya liboso nga na koloba eza nini tomona aba tina ba tracteur ba ya ba boka ba zio mupanzi ba ba canaliser mayo ba ko tsona terrasse moko monene pona pont ya kaluka batonga ngo wapi ba ya ba boka ba zelu aba boka ba zelu mupanzi ba biba ngo ba ko sala mama na terrasse monene pona mai ekota na terrasse sala ba incendie koto te nde ba loba na biso ba boka ki zelu plus de 2 fois ba ya ba boka zelu mupanzi ba boka mupanzi wana zelu zongu na ngoka kambule zongu si zelu suka na mai ba yesu so tsasu mususu elorete eloko to bo mama na bato muke awa libulu okosi obinini nzambe na ngai soki na kosi nzambe wa mona na likolo e bo mama na moka muke aso na biso ebembe ba so kuna ko kalate ondima te zelu batimola libula munene wana bana nde basakanaka mona sala mwa asa moko sieta dinda na kati bato azalate bana mike ale mwana moka mukenda mona ka mutu mwa leka wana soki ya moka bengi ya tala nde mutu ozakine awa masana bisa dindi awa nde bato bayaka baluki mwana na bazuwa koti bazuwe bemezali na moka sana ebembe uti okunda makalami te leta nde mutazwa charge ebembe wana muta kufine leta zwi charge ebembe wana leta nde mutazwa kyango ya solo ona oloba ya solo na ko kosa ote pe pe solo to kufi leta za charge soki mutu soka kufi awa leta ko charge bato kufa nanu e bango balinga muta kufa boso mutu na kufi te ba ya tia donc fo muta kufa donc eloko esalama awa ebembe bauto kuna okala mingi te o ngana kolobeza nini pona ngai soki mboko ezaki malamu
na bato ba pemeni na maya mais basala bango ba maman na ba barrière awe ba mire ba tonga ba moelon so ba tonga ba moelon aba ozana sekita makasi ba misandi musuto mona meninge sala mate ona zana o loba yangwana zela nanu olobi malamu lancer message moko ba konje ekolo na ye mope mokambi ekolo mwana mboka Fati Beto message na yo ozayike moni Congo oyoyo to sunga na Congo ezaka ya biso nyonso Congo ezaka ba généralité Congo ezaka pour la présidente Congo ezaka ye ezaka nga ezaka yo ezaka ndeko pas otala biso ozo comprendre alors message na yo parce que vota Fati aux électeurs à Fati pouvoir ya ke kendarme otika toujours congolais on comprendre message no suki ezali nini loba photo loba pona mokonzi ya biso ya mboka mais pona ba député to loba te wanité député ba ya ana bilonga mato vota ba to monelo amalonga salama te soko loba mama to loba ne pona chef de l'état major ça va message pour la chef de l'état kota zali ngana za mwana mboka komo na nge Efraim na fai na venu zum na komina Selembao o na koloba eza nini mama na biso awa ana kimia te aola la pongite biso to la ba pongi to zo la muka batu nyonso na mboka bazola la pongi malamba ola muka biso awa mama ola la te même si ça ta to la banda to sepelate na out se komela me na biso o to koloba eza nini baya basala makasi pona bato basa pemene na mai baza na sécurité basala eloko moko ezaki ekana ezaka mayo yo ekendaka place moko maya nini maya makelele oza maya makele mai na biso ekaboli biso ngalema na Selembao mai na biso yango frontière yango oh donc ngaba ngalema ngabo ngalema ngambo Selembao ya solo ngalema yango yo lo so katika comme ngalema so katika ngamo na ngalema kebe beti ba delivo oh so matika boye o mati o ko mati na l'église ya so ya mission so ba ah oh ya solo OK merci beaucoup le message est passé merci la suki na ngawana mingo lo bezate na sepeli kaka bakonzi baya kaka bamona oyeleka awa soki bana mutema mawa ba osala yango sopi bana mutema mawa te biso moko to osala rate fort to meka osala tout otimola bazelo osunga leta te leta basunga ka ete to sunga lupangu leta basunga ka ete to sunga mama na biso poso to bito zelaka eza lokola to bato ozela me to mona bato baya te to anotira to vanda ka bongo biso moto osimba ba pa to osala on a zéro poste au Lubangwana. Merci beaucoup. Merci Magas. Mbote maman, mbote papa. Dans la caméraman, comment on a ni à tous wapi? Oh là, on avait Selembao, comment Selembao? Na quartier nini? Avenue Matadi. Mon père Kombote. Ma Brigitte. Maman Brigitte. Papa. Ah ozo sala nini bilanga? Papa la ndako ekeki mbula. Ndako. Ekeki mbula. Ndako za yao. Ngoko sabiso. Ya solo papa. Ndako awawa. Eza yango batolo yango te batolo. Yango na lola. Ekeki mbula ndako. Oh mbule memi ndako na. Ndako Bwani. Kasi mvula te papa. Mvula ememi ndako te batolo. Yango batolo. Ah ndako mama Brigitte kena mbula. Alors mama Brigitte bete biso li solo ezali no ndenge nini tima yaki ememi o ezali bongo ndako na yo. Papa mvula bete ba désert. Désert ti tongo sa. Mvula ya makasi mama pe nani ndako ke na biloso ke na mbula. Alors ozo senga nini na l'état par rapport makambo bokutana nango? Bon, naseka pas l'état babo sabiso place oyo. Ba place oyo traka ba place mabe ya mai to passe kaka. Mai awa. Mai mvula Selembao. Alors solution nini ko sala ke bino bozali susu frapper na mai te. Ezali pena nini esenga awa basala. Les papa ezali papa de bobo ba kondi ba so ata ba terrasse awa. Basala nini? Ta ba terrasse. Ba ta terrasse? Oui papa. Ba kire même mai oyo. Mai ke ezala ligne moko. Mais maman Brigitte, est-ce que ah ezali lopangu be ezali na balabala bato l'État? Papa, ezali lopangu, ezali baba ezali lopangu, pombe ezali ko musika kuna. Mais ezali na musika o ezali mapangu na. Mapangu
ne bokimi pona mai ko frapper bino makasi papa alors bato ba otala yo mokonza mboka otala yo asimba nini uti pa na yo boto sika ye pa mokoni bapusoka kanyenze bapusoka mai meza na katikati bato ma terrasser pour tout ça kimia. OK, merci beaucoup maman Brigitte. Oh nyonso lupango na ngai mai bandele kokota ndawa pasoli ya lero ngara liboso ya mama ezaki na sima na biso ayo ekei aye kobeta na ngara na nde yango ekweya nda pasoli akoti maketi na kati bio komona bavideo ezali banzungu eza biloko eza po moyen na bimisa eza te na welaki na milimo ya bana na welaki na milimo ya bana towela na kobima mpona miniti oyo toza na place te toza na place te ndako ezindi biloko ezindi mokonzi ya mboka yoka mawa mpona biso bato toza na mai ya makelele azwila biso solution soki akoloba azongisa biso bambongo totika tokolongwa mpona moni liwa na miso acte esalemeli nga 2 fois mai ekoteli nga boye 2 fois dona koma mona mpona liwa yango soki 3e fois na okufa mokonzi ya mboka ekozwila biso solution commune ya Selembao quartier kulu na mai ya makelele entrée na biso ya sana okiti na ngambo ya Selembao ti mai ya makelele pasi eza makasi papa na olala na pasi na olamuka na pasi bana bakati classe souci etake mama na akundaka atru bana bamona pasi wana te merci papa mbote ndeko okomona nani ya tozali wapi? Oui, moi monsieur c'est Papi Mbongo. Papi na commune à Selembao, précisément na quartier Lukunga et quartier Lubudi. Ndeko Papi Mbongo, yebisa biso situation actuelle ni bozo vivre koto. Justement, situation actuelle to vivre koto yo eza problème ya ba mai ya forest. Maya ya forest et uta kota ba pigeon. Uta galalu na mai makelele. Eza deux rivières différentes. Dans la rivière mai makelele, dans la rivière ya lalu. Siko esangani na croisement liboso wana. So ke liboso tikuna omona mai côté bimi pe mai côté bimi esangani. Tango ya bongo ya avec sable. En plus ba mai ya ba veni. Ba veni eza na ba toba nini eza na banini na ba terrasse te ezate yango je fais so souffrance awa en plus même makelele oyo na ba époque na biso to koli mai bane ko déborder esenga ba recadrer ngo penza a recadrer nini mais ba ko chape na ba tonga ngo ko tonga lo tongi kalamu ba tonga ngo mai makelele ko bana na seku na pont ba matiti likolo boye ba tongi ngo nde ba incendie e ko sa mati parce que ba ndako ba tebele ke ba via ba tebele to perdre ba via biloko to perdre ngo à cause ya mai. Mais est-ce que égalité baimboka ba ko tonga na balabala l'état ou pembeni ya mai est-ce que ezali bon ya bopekisano? Mais baimboka ba tonga na pembeni ya ba mai parce que ba bisika ya ko fandisa te amoni bisika moko facilité ye vie moko ya facilité ndako lupango moko ya facilité akotonga pe via ko futela misala miso ya mboka te to sala boni. Obetili solo na comprendre que zali mutu oyoyo umeli koto yo vraiment. Oui, je suis né au 7. Alors makambo bo mona ka mikolo yo. Makambo tout mona mikolo pande ba pona ba danke yaki ba tracteur yaki et ça là qui ba soin ba meko sala ba tirer mai sable. Alors sable oyo et côté la bandeko pourquoi? Parce que mai zaki na C. Mais na se tant batu ya danki ba ye ba timoli ba boaki ba sable na mukili nde ba sable na ezongi lisu na mai tant mule beti yango sali inondation boy mais ba sable ngo ezali sable ba tongila banda kuno justement sable tongila banda parce que ba bibise po ba toazaki yango te po na osala musala awa poto za sable za difficilement parce que ba mituka nzela okotela ezate so ba permettre soit ça nzela comme na manifeste otongungu mituka esa ezo ba carrière alors ba inondation o ça masute opena carrière mon pena négligé non exploité
non exploité, bah ça la non exploité. Donc ma carrière quoi, bah comme tu regardes à te. Bah tu as ça peine carrière, bah personne bah jeune bah bita koto misala. Koto azu misala, Angela mwana carrière. Donc bah venir zali manifester, en plus ngungu, bah ko fonga ba Angela wana, mitu kwani ko yera ngo carrière salami. Alors message na yo ya souka ezali nini et pas ba konzia mboka ba Rolanda yo, na ba député bo voter ki koto ba la ba simani ne uche pa na yo. Justement, message de Kopé Sabouye, na madame le ministre Judith, et biso, toi na posa, milliers oyo, barricade ango na ba béton, kobana na sekuna tili kolo koto. Na sekote nini? Kobana na po ya landu, ba nango tili kolo boye. Awana siko ba débordement mai, ba inondation ça ma souté. Donc un peu de ça, barricade mai, o pa pango ekei. Ok, merci beaucoup. Tous appels na ba ndeko mususu, siko okimi. Nazo image trane nazo katisa. Oh. Kama mwana mbula nene na zoni ya papa. Bozo mona nene na otambula. Mbolu be yo kana. Mkuzaje. O kadazo zwana na yo fumena. Na basaki, ona okota na lupango. Ale otambula. Ale otambula. Otaraka mama. Mbula. Awa kota ndaku. Mbote mama kombo na nani? Mbote kombo na ngai mama Lukombo. Mama Lukombo. Mukongo na Mukongo papa. Biso tovandi na commune ya Selembao. Na barabara Matadi na se ya mai. Na commune ya Inga. Susi toza nango na l'État. Atala ta biso na se ya mai awa. Mbule ezobeta makasi, mai ezowita likolo ya makelele ezokita tina se. Bata likolo baza na mabulu te. Soki mbule ebeti mai nyonso ekiti eli biso tina bandaku. L'État la biso likambo tozala na pasa mbula. Balabala eza ya tout droit te, balabala eza ya kobuka na ndambu. Babongisela biso nzela ya direct ya tout droit tokoma na carrière ndenge baninga na se bakoma. Baninga baza na ba carrière ba oteka zelu, bakoma na bango pe kimia, ata bazana se ya ba mai, bazana bango na kimia ndenge bakoma na ba carrière na bango. Biso pe awanzele zate babongisela biso nzela. Poto koma pe na carrière, ba jeune bazwa misala, toteka pe zelu, poto bika pe na ba se ya mai atoza. Mai mvule koti, biloko baby, mbula baby si biloko nyonso, tozi pe perte quand même. En tout cas na place bato ba Holanda biso l'État sunga biso. Asunga biso penza. Ta baninga na bandela mai makelele. Mai ekotela ki bango l'État soutenir bango. Apesi bango ba place, bazo kende kota ntele bongo biso na se ya mai awa. Basunga biso vraiment to sengi pardon. Basunga biso, bazo kama wana biso na se ya mai awa. Basunga biso. L'État sunga bino apesa bilota bisika kovanda. Apesa biso bisika ta kovanda. En entendant ta pesi biso na bisika kovanda te. Ba chef de rifo ba kitaka ba tala ka misala. Ba memela bruku mais ce rapport. Ta na senenge ezali. Ata na ba saki ba sunga biso. Ba kota chaque mapango ba sensibiliser. Ba cha mabulu ya ba mai na kata mapango. Mapango eza na mabulu te. Ba mai ezokotela baninga na bandako. Ba salisa ba salonga makasi. Avenue chez Matadi chef de quartier salaka te. Chef de veni pe ayaka te. Amona na kate banda papa makengo akufa. Chef de veni baba la Matadi azate donc biso mabe na se awa na mai. Ba sunga biso, ba pesa biso ba place. Toke no biki sata milimo na biso, nengi ba mbulu ezo yeso makasi. Zele matibo stoki ya mibale. Toko kende wapi na bana. Tala nengi mai ekomi na porta ndako, to komi na bankelu, to komi na mabulu, to sala ka ba mai ope ekomi biso na ba kata ndako na porta ndako. Ministre vraiment sunga biso, batala kana biso. Malukombo, yebisa biso solution ezo senga penza nini pona mai makele e ba lesu na ko déranger ezali binote. Solution ezo senga boye, tracteur à koti. Aiko sala musala ya kolongola zelu. Soka longola zelu akendaka nango te. Amatisa mati bangomba. Ta omule ko banda zongi susu plan abandi ko déranger biso. En tout cas vraiment l'État lukila biso solution. Baninga makalamu batia ba tracteur bakanza mai pende koma tout droit na bakalamu. Bongo biso awa. Basale fo rosunga biso bakanze mai bo biso pe toza pe na mwa kimia. Yango tozo senga na gouvernement. Akanze mai po biso pe to bika tala lupango se ya suka maya ezaka mama na biso ma Brigitte na ndaku na biloko no sandaku ekendaki na mbula mama tikali kali banda boy siko akosuka wapi akolala wapi via kofutela via le locataire za passe onzeke sika na yemoko mai siko ememie ndako akosuka wapi papa. OK, merci beaucoup.
Merci. Mbote ndeko komono nani? Komona ama Claudine. Ma Claudine. Ah tozali wapi? Ah toza na Selembao. Yebisa biso ozobika nini na ndaku na yo awa? Awa tozobika te, toza na pasi pona biso. Pona makama maya Selembao awa tozobika te. Toza na pasi ndenge toza awa. Nazalaki ya kolala na bana a partir ba 22h kute ba 2h. Maye kote linga china chambre mama na biso bano lala na salon. Ala musinga Claudine lamuka maye kote na chambre na kiti boye mai deja. Chance ku na mbete koma kite so koma ngana bana linga suka ndenge ni. Bo zwila biso solution pona makama maya makelele. To lembi yango to lembi to zo nyoka mama makasi. Apparemment, Mai et BBC ba bloc et benanda kumna yo. Et BBC biloko ebele. Et BBC pena jour ango kutu mwana zalaki ka bon bana tongo tipo kwa. Za bongo ndetini. Ka bon mutaka la bilamba epola ki kena ki nango kutu na mai. Wala bana. Na dana bana mibale mwasi na mubala. Watikile mtareza yibana beyo. Ezalaki mwana moko ya mubale ya liboso. Yatika ebolumu bila mano se kenda na mai. Alors, message na yo ya suka ezali nini ba kondipe o bino bozolinga basela bino nini basunga biso ba protéger biso na mai ba sa terrasse a bien po biso peto zala bien po to pesa bango merci so basungi biso te biso peto bano pesa bango merci te basunga biso po biso peto zala bien na bana. OK, merci beaucoup. Nga kombo nga Edi Mayaba. Edi Mayaba, ozali moko babita koto. Ah oui, naza moko na habita ya commune Selembao. Mboule betaki makasi vers 2h du matin. Te komona kaka mai pembe na mai makelele. Bo filmer mai makelele. Te komona mai koteli biso nyoso. Ndako kutu ezalaki awa. Ememi ndako wana ekei. Ememi ndako wana ekei. Mai koti ebebisi biloko ebele na ndako. Ebebisi biloko ebele vraiment na ndako. Yango nasengi bakonza mboka basunga biso. Bakoka fongola biso nzela mai oyo po biso to pe mamala. Alors cause nango vraiment ezalini mai makelele kaka. Oui, ezaka mai makelele na ba mai oyo ya mbula oyo ezali likolo kuna etondisi mai makelele yango ekoteli biso banda. Mai mbula likolo ya wapi ya Prince? Ya Prince yango ekoti boye. Ekoteli biso na banda. Est-ce que oui loba si ça. Sengi na ba konji basunga biso vraiment tozonyoka makasi koto biloko ebele bebi na bandaku ba mususu bazangi place ya kovanda tala kotonde ba mai etondi. Bamususu baolala libanda asunga biso vraiment. Alors yebisa biso yo zali muto ovandi awa tamulai. Est-ce que cause ya kodinda oyo ezali te parce que botongi pemeni ya mai ou ezali ke mai nezali canalisé te? Bon, eza bongo nde ozoloba mais place nde akovanda eza te. Place akovanda eza te yango tozwi pe moi occasion ya kovanda pembe na mai. Est-ce que bakonzi bayaka awa? Bakonzi koto bakoma te bakipa biso kutu te. Nokosi. Bakoma kate papa. Bakonzi. Bakonzi bayaka. Goumès. Bakoma kate. Député bo vota. Bakoma kate to mona bango te. Bango bayaka okosa biso so to voter bango bakimi na bango. Alors message na yo ya suka et pas Mokonzi Kolo, président de la République asimani ne buté pas de Koedi. OK, merci. Na papa Félix, na pesi ona mbote. Sunga biso. Tala tous les 4 coins ya RDC. Surtout à Nakisasa. Tozaka na capitale mais tozo nyoka makasi. Ma ezate kure ezate ba ma ekote la biso na bandaku tozo nyoka makasi osunga biso vraiment. OK, merci beaucoup de Koedi. Mbote ndeko komona nani? Oui, nga komona nga Mardoché. Ndeko Mardoché. Ovandi koto. Oui, na vana commune Selembao. Alors, bozo vivre dans Vinini actuellement. Ah, papa, visa passe. Neni. Visa passe, ya passe penza. Donc, koto penza,
Selemba za munene. Mais koto yo donc tout le monde a population basepela na ba kontina bango. Donc ba beaucoup mais voilà koto yo. Oui, donc ba beaucoup mais c'était banani batala biso te. Donc ba pesa biso penza mukongo. Te la koto yo. Oui, koto yo. Okosa te. Tena kosa tena kola nino lobi bon kasi. Donc tout le monde a bango te. Kola nino lobi bon. Beaucoup mais za suka kaka na ba permanence. Ba don na ba selemba don na wenza ba selemba mais kote ba maya makele ba koma ati. Donc mumu do tima yo koma boeza ba danki oyo eyaki boye na mai. Ba do mai utela bien. Ba ba sali tout ba panza do ba zuzel ba boy na ngambo ya komina ya Ngalema ba zuzel ndambo ba boy na komina ngambo ya Selemba. Do ti banda we kende boye do tima de bode boezande ba tracteur ande muteluki nde makambo. Ba tracteur wana? Oui, ba tracteur. Oye sele musala koto? Oui. Ya solo? Ya solo nako sabino tan. Alors solution siko ezali nini pona bino koto yo mai e bana ko déranger bino te. Dans le moment où solution do ezaba konza mboka ba l'occasion de solution. Ba c'est ba terrasser donc et protéger biso. Donc na moment où totaka ba nzete ba saki ndesi do charge ya mbula ya pardon ya saki eko supporter te et kendeka na mai. Donc moi mingo lobesa te pasi kaka. Alors message na yo et pas ya bato bo voter ki na Selemba bazota la bino hein. Na mo tozana buku mesa so moko na venoni. Kimpese yekutu ala kalime. Ah, ala peza kalime oyo aturo yo. Asuka akali kolo na maya makena komati. Komo ni nani? Ah, na yeba do ngai penza na yeba penza kombo na ete. Umese na yo. Na yeba kombo na ete. Ngai bika kombo na ngamoko. O mama na botela ngai. Bo ba député bo vota. Balamba balia papa. Ah, balamba balia. Olia? Oui, te na olia te. Poani. Ah, bo bongo basunga biso te. Ah, do ata bolambi tokoya te. Bo sunga nde biso population. To kufa. Bino bo beta maboko ezala te. Bo sunga nde biso population. Toza ko nyo do tozo nyo kama makasi. Message de la souka rapide. Donc mokonza mboka asunga biso asunga biso penza sunga biso atala sote do argenter na loko moko eskata. OK. Merci beaucoup. Excusez. On filme à biso, moi ils ont bouquin. Famille
il s'en a eu merci. Nous sommes une bêtise. Comment on a ni? Comment on a Maman Chantal? Maman Chantal au vandi koto. Na vandi koto. Tomonio awa o ezali nini? Awa eza maya makelele awa. Bomelango? Nde pembeni nde maya basusi. Bomelango la tu. Misuba mela te to ki soma ba maya pompe ba côté ya nini ya ba côté ya prison. Yo mela mayo yo. Nga melango te na soma maya nini ya milangi. Alors, yebisa biso actuellement mbule beta ke to souffrir koto yo pe ma ekote la ki yo. Bon, peme na biso ba voisin ma ekota ki bakimisaki bana biloko nyonso ebebi ba congélateur ekoti mai bake koluka besika bandeko bakino vanda mapango ebukani ma ekoti na bandako. Est-ce que vous en courant bien koto? Courant en tout cas courant kitoko courant posé pas sika nde ya mai tolo baka papa mukonza fungisa biso mai. Donc mai ka ezate. Mai kaka tona to. Sope mbule beti zo déranger bino. Soki mbule ezobeta ezoderange basuksi tokoba pasi vraiment pasi makasi esika ozwila mai ya te nde mikolo mbule euti ekobeta samedi passé mai ezalaki te. Alors message na yo pa mokonza mboka asimba nini euti epa na yo? Mokonza mboka sela bino nini message na yo? Mokonza mboka atoana posa afongisa biso atela so bato awa. Mai ebima na ba pompe po to longa na pasi oyo to kataka ba mai ya makelele to koluka mai ya basuksi mai ya makelele msezo kota na basuksi moni mai wana ko pesa biso maladi wana mbongo ezate mbongo ezate. Merci beaucoup yaka na moni pelenge mbote ndeko jala boy to sola comment on nani? Comment la Fanny? Ya Fanny? Oui. Boni. Bien. Vandi koto. Condition nous vivons na awa. Pena pasa mai ndeza makasi. Mai akomela. So zana 100 francs to komela mai te pona bana. Na bo mai to somba ka 100 francs. Bidon ya mai akomela 1500 ya mai akomela. Voilà wapi? Awa kaka ndo mona biso ya papa. 1000 bidon 1500 francs. Bidon 1500 ya komela. Ndabo soko zana mbongo te bana pe bakomela mai te. Tala mai soki bakangi mayo to sambwe to ka tibo na se musika. Musika wapi? Na luila awa. Alors pona yo bakondi basala nini pona bino batu ya koto yo? Batia biso ba pompe pe na ba pompe ba forage za ba mai ya mabe. Batia biso ba forage ya malamu ebele pe na ba pompe to melaka mai ya pompe. Po mai ya kosomba eza passe. OK, merci beaucoup. De rien papa. Non,